Amen. Bunda ndekwa bundina lingala me malembe nzamba akokokisa lingala kubongisa yango. Amen. Zali yesu zali ngolu na nzambe. Yoki mwa exhortation makum déjà mingi pour que permettre biso pe to vanda kaka to kumisaka nzambe na wote sito yoki ponete ye azali nzambe. Amen. Kindeko alobi taza kobatela biso na tango nyonso. Toute occasion favorable ou non. Aza kobatela yo pa pona yo ozali kitoko, ozali mbomunene, non. Nzambe atalaka promesse eza kati na yo. Lilobo eza kati na yo, liloba na ye o eza kati na yo. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et l'autre kosola mpe sur la voix de Dieu aujourd'hui. Mungongo na nzambe pona lelo yo. Amen. Amen. Parce que mingongo ezali ebele. Bazali côté de gauche à droite. Mais mungongo na nzambe ezali nini pona lelo. La Colossiens chapitre 1er. La verset 13. Colossiens chapitre 1er na verset, trouve même na verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tikete topesaka ngolo na tata oyo apesi biso makoki tukoka kozala na tukoka kozwa parti na kati na héritage na babule ya basantu kuna na pole. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Payé à Kangoli biso na nguya oyo nyonso tu ya mulili. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Payé à memi biso na bokonzi ya mwana na ye na likinda. Dans le royaume du Fils de son amour. Il faut te pesaka nzambe ngolo. Merci. Topambola munene na ye. Topambola kutete meto luaka. Kokumisa munene na ye. Parce que yabisa longoli biso na oyo ezali nini mulili pe ya memi biso na oyo ezali vraiment bukonzi. La bukonzi na ye kuna na likolo. Le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire ce que moitié comme na présence na nzambe. Yoko kuta na oba bengi la révélation. Amen. Alléluia. Amen. La révélation. Tuko zui na mukanda ba Exode kuna na Exode 24 na verset 9 à 8. Babete Moïse monta avec Aaron, Nada et Abidaou et 70 anciens d'Israël. C'est-à-dire Moïse azwaki bampako batangi wana pena 70 anciens, c'est-à-dire 70 anciens ya bana na Israël, bango bamati na présence na Nzambe. Alléluia. Bamati na ngomba ti baki komona Nzambe. La Bible dit ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Bamoni Nzambe na Israël na sema na mnenga makolo na ye. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Awa bampaka na Moïse. Moïse ndaza yende komona d'abord Nzambe. Pesoka moni apesi ye liloba. Mia balobe temena amati na bampaka. Amen. Amen. Ubazaki neti ba ancien katikati na lingomba. Bakei ti kukuta na Nzambe na lolo. Ya opendeke pe biso totangi. Biso opendeke to aller à Bible bete. Tozali bato yo toza déjà transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire makambo e bayoka kikuna. Eza différent na o nyonso bazali kote ya. Parce que tant bakuta na Bible lobete il bure il manger. Zamba apesa ki bango kolia. Basapela ina Nzambe masuka ika ndengwa na te mais apesa ki bango liloba. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Somone.
ezate soki kokuta na Nzambe ekozala ndenge tozo komona kaka sikoyo mateya moko kaka ya ndenge na ndenge ya ndenge wana. Non. Ba guérison, ba nini, non. Dieu se révèle à son peuple. Amen. Amimonisaka na bato na ye. Papa le sans révélation, le peuple est sans frein. La Proverbe 29 au verset 18. Bible bete sans révélation. Soko zali na imonisalité, koi kozala na frein te. Donc Nzambe soko kutani na ye na présence na ye kuna na likolo. Il va se révéler en toi. Amen. Alléluia. Pour ne te tango yo zali kotambola, tango yo zali koloba, ozala na limite. C'est-à-dire ko yebi Nzambe wana. Et puis na Hébreu chapitre 1er na verset 1er, Bible bete na tango na kala Nzambe asololaki na biso. Hébreu chapitre 1er na verset 1er. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ah, nde Thomas zali koloba na tango oyo yakala Nzamba asolaki biso na ndenge ya ba prophète. Mais na tango na biso oyo ye asolaki biso na nzela na mwana oyo yenda salike akoka kozala héritier ya makambo nyonso na nzela na yango yenda akeli mokili. Alléluia. Par lesquels il a créé le monde, héritier de toutes choses. Il nous a parlé par les fils. Omoni pe ndimbola likomi oyo batebele basosoli yango malamu te. Bakani c'était pour le moment, Nzamba azosola biso na nzela ya mwana. Non. Ebite Nzambe mimonisi na ndenge misato. En tant que fils de Dieu, mwana na Nzambe yazali mobikisi na biso. Amen. Amen. Mais en tant que fils de l'homme, yazali oyo azali kolobela biso. Aza ko communiquer biso kondima. Azo solola na bana na ye. En tant que fils de David, Bible bet azali mukonzi, akorenye na seo. Faut tout se distinguer les trois. Mais tant balobiete, alobi biso na nzela na mwana. Awa Paul ngai koloba kaka ke ba apôtre nyonso, ba prophète nyonso ya kala. Makambo nyonso balobaki ekokisamaki na Yesu Christ. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ était l'accomplissement ya makambo nyonso tout. Bantoma e basakuli balobaki na tango na kala. Mais na tango na biso, Yesu Christ emoka ye Bible lobete atindi ba pasteur bazali, ba berger bazali, ba évangéliste bazali, wa atindi abazali na bango, ba docteur bazali, ba prophète bazali. Alléluia. Mais et puis ba évangéliste bazali. Mais to koyeba ndenge nini Nzambe azali kosolola na biso. Et Bible lobete tango bato bakendaki kuna bakomi kuna na présence na Nzambe. Bayopesa na Hébreu chapitre 3 na verset 5. Itatoli oyo ekotala Moïse mutakendaki kuna zwaki témoignage il fallait atatola. Na Hébreu chapitre 3 na verset 5. La Bible dit pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Pona Moshe yazalaki azali sembo na ndaku nyonso na Nzambe comme serviteur lokola mosali pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Alléluia. Pour ne yazwali tatoli ya makambo ebongaki mena bateya bat. Oya kosolola na bat. Ebi tetango Moïse azako kitana ngomba Bible bete il rassemblait le peuple. Il rassemble moi mon peuple bayoka maloba na ngai. Malobo nga na yebisi yo bouche à bouche, munoko na munoko. Yo kende ko yebisa bango. Mais nous allons, oyazali ko tatola. Puis il était fidèle. Sembo. Dernièrement, tout le monde a été Nzambe na biso azali fidèle. Alléluia. Ça dit soka promettre falo. Akokisa. Biso pe oyo pe to yoki to beti faut to zala pe ba bazali sembo. Ça dit ba oyo biso to yoki biso pe photo tatola yango. Amen. Amen. Ah ba l'exhibition na tango na kala. Bampako ba matiti na présence na Nzambe. Ba sepeli na Nzambe. Balé, bameli. Mais il leur a donné la parole. Alléluia. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole de la révélation. Amen. Batu beli bazali kote ya ba évangéliste beli bazali kotambula et
moko na moko azotia na ndeme liloba oyo ya emoniseli ezalaka nzambe nde aza kopesa yango ye moko. Tokomona mosusu mpe susu amemamaki na lola ezali na Apocalypse chapitre 1er na verset 10 à 18 wana ezalaki Jean na île Patmos mpona kende kozwa témoignage litatoli ya liloba azoka mongongo na nzambe, nzambe ayebisaki ye nini na Apocalypse chapitre 1er na verset 10. Bible dit, je fus ravi en esprit. Amen. Amemamaki na molimo. Au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Bete simanangai na yaki yoka mungongo moko ya makasi, lokola son moko ya trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, aux 7 églises. O nyoso yo moni, yo komango na mukanda. Amen. Petinda yango na mangomba. Niki ba ngomba ba zinde bazwaki comme ba type totanga tosolaki mkwana sur les âges de l'église. Première église bandaki banana âge ya Éphèse tina biso ya Laodikia. Dans verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ngana baluka ki pwana kwa koyeba mungongo nezali koloba nanga. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Simananga ya kobaluka namoni la chandelier donc minda 7. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Namoni mutu moko lokola mwana na mutu. Taba koloba wa mwana na mutu, c'est-à-dire mutanga azali maintenant comme un prophète. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture sur sa poitrine, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Awa mutu na nzambe azali ko solola ndenge ni amonaki mutu azali ko tambola sur les 7 chandeliers d'or. Tanga memamaki na molimo akine na présence na nzambe. Bible bete biso pe tozali bato to memami na présence na nzambe. Nous sommes transportés dans le royaume du fils de son amour. Amen. Makambo bango bamonaki biso pe faut to mona ya. Yango nde ekozala litatoli parce que toyoki mongongo na nzambe. Et où tu n'as yoté. Dans verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Abina munoko na yeza laki na épée. Obite so ba bipe épée, c'est synonyme ya liloba. C'est-à-dire oyo muto ya monaki yenda zaki na liloba. Ngongo ayoki koyoka. Baby se oyo yoki, oyo moni koma yango, petinda yango. Muto ya memamaki na molimo. Kuna mena kendaki kozoba bengi ba révélation, la parole prophétique. Omonete ba mangomba nyoso zali kote ya na yango, ba guérison, c'est normal. Boute ya yango bukinde poto, c'est normal. Bozo mabala non, mais il y avait la parole prophétique. Oyo soko kutani na nzambo ya kopesa. C'est ça la voix de Dieu. Amen. Amen. Liloba ya lisakoli. Na mukanda ya 2 Pierre chapitre 1er na verset 19. Bible lobi et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Na tina na yango biso tozali ko simba siki liloba ona lisakoli à laquelle vous faites bien de prêter attention. Na tina te bocha matoi na bino malamu comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Liloba na lisakoli oto simba ngo malamu. Yango nde zali pole. Tant yo zali bible bete partout in noir ezali mais ce que zali na liloba ona lisakoli zali pole. Une lumière. David ndalobaki ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Il éclaire mon chemin. Amen. Donc oyo babete zande liloba na lisakoli. La parole prophétique. Oyo mutako yoka yango kako ya Matthias na présence na nzambe. Moïse tanga kendai kuna babete maintenant zalaki digne ya ko témoigner. Azali melo babenge azali fidèle. To monaki te nzambe na biso tanga azali ko kita. Babengi te azali fidèle et véritable. Pe ba oyo nyoso bazalaki ba fidèle baza ko lande na sima. Amen. Et Bible bete soki yo ko tambola na nzambe, prêtez bien attention à la parole prophétique.
liloba na lisakoli. C'est-à-dire Bible oyo tango yo ozali kotanga yango, okotanga yango lisusu te ndenge oyo bazotanga la lettre. Babete la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu vous bénisse. Amen. Soki otangi yango na nzela kaka na ndenge ya kotanga boye, na mutaza na compréhension na ye, okozwa pe ba révélation na ndenge na yo, mais faut na révélation yo nzamba apesi yo ye moko babeti na kati na ba âge, les 7 âges de l'église, ye moko nde azali kotambola. Amen. Amen. Ye nde azali kopesa révélation. Pour ne te toko kozwa kondi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais au yo kozali koyoka, il faut outa na présence na nzambe. C'est vrai. Et puis le bete biso lo kwa tozali lingomba na nzambe. Le peuple de Dieu. Tout le monde a été tant que bana Israël bazalaki kuna na Égypte babenga ibango bana ya Jacob, bana Israël. Mais tant que nzamba zubango en charge, bakomaki bana na nzambe. L'assemblée de Dieu vivant. Et bako yoka n'importe quoi te. Il ne devait rien qu'écouter ce que Dieu disait. Et puis, oh, yo zamba za koloba. Moïse amataki tina présence na nzamba. Kuna ne nzamba pesie. Ayokaki, pe ba pesie la loi. Abete kita, sangisa libota na bangai, pesa bango maintenant la révélation. Ndeni bakoki kotambola. Bayeba. Yo tokosola un peu Bible mobimba pona tuka koyoka ndimbola ya liloba na et sakoli ya lisakoli. Il y a révélation. Tout au na mukanda ya Genèse chapitre 1er. La Genèse chapitre 1er. Quand on a verset 1er. Quand l'écriture résume bandimbola ibele na mukili. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Na ibandeli nzambe nda sali lola pc. Parce que ndenge baye koloba nation na terre ezalaki nango informe. Mais moko azalaki na ibandeli. C'était Dieu. Oba bengi nzambe. Na version ya grec ba bengi Elohim. Bana sola suna nde comme ça zol bananga Elohim et bazali ba ange moko boye na boye. Omoni ndimbola zana yango. Oba bengi Elohim, yani ba bengi Dieu nzambe. C'est-à-dire na ibandeli avant to mona makambo nyo soleil komona. Ezalaki nzamba zalaki ye moko na kati ya ba attribut na ye. Amen. C'était une lumière inaccessible parce qu'il faut toye ba nzambe wana tozali ko sambela. Soko kuta na ye ako se définir d'abord. Une lumière inaccessible, Bible dit que personne n'a vu et ne peut voir. Tout botanya on a 1 Timothée 6 na verset 16. Il fit une lumière inaccessible. O lumière polo yo na position na ye wana ba bengi Elohim azaki na ba attribut na ye, c'est-à-dire na ba posa na ye. Moni Elohim eza na singulier mais dans une pluralité. C'est-à-dire anga kozala tata, anga kozala mwana, anga kozala juge, anga kozala créateur, c'est-à-dire que azali oyo azali ko vivre na ba attribut na ye. Ba poso ezali kati na ye poni sala. Amen. Amen. Babeti na forme wana mutukui komona yeti. Parce que babi que Dieu est esprit. Mais il fallait maintenant qu'il y ait un commencement et bandeli moko ezala. Kaka ye moko nzambe wana Dieu au commencement. Yai maintenant au commencement et bandeli moko. Ya balobi na Jean chapitre 1er na verset 1er. Au commencement était la parole. Alléluia. C'est-à-dire yai un commencement. Oyo lumière oyo inaccessible. Et vandaki na ba projet na ye. Et ye comme imoni ça. Na forme moko théophanie ba benyango la parole liloba. Amen. C'est-à-dire nzambo ya mona na kate mena mi monisi na forme na liboso ba benyango le logos la parole. Ya on est dans l'Ancien Testament ba benga ki ye Yahweh. C'est-à-dire Yahweh ezalaki kombo ya la logos. Ya liloba. Et liloba nde mutu créé nyonso. Mais bandeli azalaki Elohim. Donc Elohim ezate ke o moi moko boye baza boye na boye ba non ndenge baza koteya bango kuna na ba science na bango. Non, ce n'est pas ça. C'est notre Dieu mais dans une forme où yoko comme on est invisible, esprit. Une lumière inaccessible. Et yenda eko créer nyonso. Faut to yeba kamena divinité. D'abord bonzambe. Tout le monde a été la marque de la bête, ezali kopesa batu, ba enseignement était banzambe bazali ebele. Mais il y a un seul Dieu.
Elohim yenda zalaki yemoko yenda ayekokela. Amen. Ayekokela nyonso. Et forme na liboso yango babengaki la parole, et la parole n'est na ancienne alliance elati kombo kombo na yango Yahweh. C'est-à-dire Yahweh ezali apparition visible komoni sama oya pole ya nzambo azali komona na te. Mais sous une forme théophanique. Nanzela na onda créer nyonso. A créer ba ange, a créer ba armée céleste nyonso. Puis na sima na yango ayeko créer mutu. Abi faisons l'homme à notre image. Nanga loba faisons ezata zoloba na Yesu non. Tout mwana moko non. Azoloba mena déjà na armée céleste ya akeli. C'était des anges. Abete mena to kitato salamo. Pour nyonso bandai d'abord na lolo. A créé armée céleste. Et maintenant il faut créer mutu. Ça c'est la révélation. Amen. Tango yeko créer mutache na seoyo et comme habitation moko babengi paradis, c'était habitation de l'homme avec Dieu. Yemo nzamba zai ko yana tongo kotala na pokwa nyos ko kita kusolo na mutu ku vérifier mutu ali na harmonie na nzamba. Tia yeko pese moi si babengi Adam et Ève pardon. Bazalaki très bien, sans problème. Mais ce qu'on tangi maintenant na Genèse chapitre 3 na verset 1er, toko loba kaka tiko itali révélation ya Bible na ibandeli seulement. Omonete makamboze belé contraire au baza côté ya bato. Au commencement était la parole. Et parole on a utaki wapi, c'était une lumière inaccessible. Maintenant toyoko kota maintenant na Genèse 3 pour nous sur la biso sur les jardins d'Éden et les péchés d'Adam. Amen. Ndenge nini makamboza laki na jardin d'Éden. Après compréhension, il faut aller la révélation, la parole prophétique. Problème ni les gars na jardin d'Éden. Chute ezalaki ndenge ni pona kokwea ya mutu. Abalobete le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. C'est-à-dire na banyama. Zaki na nyama bazako benga le serpent. Nyoka. Mais babeta zaki le plus rusé. C'est-à-dire mayele mabe mikoleka. Amen. Mwiti batu bazaba risé wana eti batu basalaka ba jia magie. Nyusto wane zaka lukuta. Omona zwi kata simbi atanga ko balisolo bimi pigeon. Eze loko moko ka bazo jouer na yo. C'est-à-dire ce sont déjà risés. Alléluia. Bazo sakana célébat na vitesse ya misu na ba esprit ya batu. Et babite les plus risés, c'est-à-dire entre makaku otozalaka na yo. Na mutu, ezalaki maintenant na nyama wana bazo benga les serpents. Et là, ce n'est que dans la révélation. Amen. Amen. Dans la parole prophétique que vous voyez makambo. Nyama wana ndetango nzamba laquelle ye mabe akoma ko ramper, akoma reptile. Mais ne bandeli Bible lobete azalaki ko telema, azalaki ko loba. Entre mutu na nyama. Na makaku, il y avait un être là. Yango moni ki ba scientifique bazo luka toujours ba bengi les chaînons manquants. Mais pour nous la réponse, il faut yakati na Yesu Christ. Il faut maintenant la présence dans Nzambe pour nous koyeba qu'est-ce qui s'était passé maintenant dans les jardins d'Éden. Nini lekaki. Et makambo nyonso ya jardin d'Éden et bandaki pe kuna na lola kaka. Soko zi mukanda Ézéchiel chapitre 28 na bite lelo tokotambola na kati ya parole prophétique. Toko kakoyeba nini oyo ezali liloba na lisakoli. C'est-à-dire que tant yo zali na présence na Nzambe azali ko solola na yo fa solola na yo liloba na lisakoli. Des choses cachées ako se révéler d'abord kati na yo oyeba Nzambe wana azali nani. Na verset 12 na Ézéchiel chapitre 28 na verset 12 aba ko solola biso c'est moyini ndenge akitaki na seoyi. Abi, fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qui mettait les sceaux à la perfection, qui était plein de sagesse, parfait en beauté. Oba sur le latin na Satan. Babiti, Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12. Beaucoup kendeti na verset 17. C'est-à-dire, Zalaki oba bengi chérubin protecteur. Oba zalaki kotia les sceaux à la perfection. Les attendez balakisa bino Satan zana mukila, Satan zana maseki mutu moko ya mabe. Non, le Satan est très beau.
Amen. Et très intelligent. Aza n'importe qui. Même bébé na lolo yazalaki o yazalaki vraiment Nzam na proche na Nzam. Aza kotia les sauts. C'est un chérubin protecteur. C'est-à-dire mukonzi. Amen. Mais dans verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ba bien azalaki kitoko. Isa to mona bade bachaka Satan mukila pona kobangisa bato maseke, ce n'est pas ça. Amen. Babite muto ozomona très beau toujours à côté de ta femme, c'est lui que le serpent va l'esprit mauvais va utiliser. Ce n'est pas n'importe qui. Si vous batali même comme un représentant sur cette texte, c'est un homme très intelligent. À cause d'attendre ba doctorat 10. Amen. Mettons à yazo dessiner au l'exemple mutumo na maseke ko bangisa bana boyena boye. Non, ce n'est pas ça. Ba lobia wete ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Yazalaki omiono yazalaki vraiment koki. Zamba salaki bien. Ipona ba biloko nyoso malamu yenda zaye ko loba oyende lekima azama malamu atien danga. Onzamba sali. Qui a corrompu ta sagesse par ton éclat? Je t'ai jeté par terre. Mais maintenant, quand il y a Azaïna posa moko mabe a remplacé Nzam. Mouyombo zobenga même ba opposant. Amen. Normalement, Satan c'est un opposant. C'est ça. Moutoni somoni même na politique aza opposant za na posa a remplacé yo. C'est ça l'opposant. Moutumo ka goza opposant te pona yo andimo o dirigeaka bien. Non. Tant aza opposant problème na ye yo longwa yavana na pikiti na. Et pour le problème ya Nzam ya Satan ezalaki kuna na lola ndengwa. Un être très beau. Pas avec kotia la solution dans la perfection mais c'est un chérubin protecteur. La différence est entre ba ange Mundi balaksa ange na mapapu, ange na mapapu te. Daniel tanga monake j'ai vu moni ange, j'ai vu l'homme Gabriel. C'est-à-dire où il y a une forme ya mutu. Amen. Ba chérubin de akozala na mapapu. Tamso akoza elongi moko neti ya mutu, ndeto monaki les 4 vivants tam souci ya nyama. Mais un ange, azan textuellement ce que moni c'est un homme. Ouais, il y a qui les 7 mai 1946. Il y avait un ange qui était descendu. Il y a confirmé le ministère Frère Brana. C'était un homme. Avant de nanda kuna ye, na sekuna na cave, akanginda kazo méditer Bible, amona mutu abimeli ye. Ye pa loba ina moni mutango, à peu près 75 kilos, nenga zalaki tout ça. C'était un ange qui est venu dans la présence du Seigneur. Amen. Mais Satan fit un chérubin protecteur. À cause ya le lendo na ye, ya opposition na ye, problème na ye, alongola nzambe, il a remplacé place en Nzambe. La Bible dit il fut précipité sur la terre. C'est pourquoi il a été jeté par terre. Et tant qu'il jeté par terre, lui c'est un esprit. On était fort. Oyo, Yamolim, les anges, tout ça. Il était ici en tant qu'esprit. Esprit koko yate. Tout ange yawa abala moisi. C'est impossible. Diba kosa kabino les maris de nuit boena boe ezalaka te. Amen. Amen. Ça c'est dans la parole prophétique. Et tant que babwaki ye, il y a tant qu'esprit, faut kota na quelque fois Satan il y a kota na nyama. Mwete tangu Yesu Kristo abengana iba ngulu, abengana iba milimu mabiba bete tokota na bisata na bangulu. Akokota na nyama. Akufana pa moni ke babete comme sous Yesu Kristo abengani milimu mabena mutu azalaki na katikati na cimetière. Azaki possédé na milimu mabe. Et puis bébé Jésus a chassé milimu wana. Ako ko tapé kati na moto. Et depuis kuna na lola. Amen. Azaki déjà na projet na yé pas na équipe na yé. Tout le monde a entraîné même un tiers du ciel. Un tiers des anges a même bango bazaki ba opposants zakayo mokote. Simana zanabat. Amen. Mais ba opposant na biso zomono bazana batu na bango na simo balanda ka bango. Yo poza na pouvoir ozape mukonzi bazana batu na ye. O bazali kola. Tant ba précipiter na se oyoyo. Akokai ko créer te parce que loko wana nde azana yango ta ko koyeba ndenge ni ba créer ka non.
Zamba bombela eloko wana ko créer te. Et l'unique solution fallait nini akota na eloko ezalaki plus proche ya moto. Ndeki ko kitana se akoti mena posséder avandi katikati na babengaki nyoka wana, l'animal le plus risé. Momona na Genèse chapitre 3. Kunozo monete kuba bisabiso la chute, la sémence du serpent. Ndenge nini chute yaki kokota. Il en tant qu'esprit, aya koti maintenant katikati na nyamwana babengi serpent. Babete le serpent parlait. Makako alobaka te, mais nyamwana azalaki entre mutu na chimpanzé azalaki koloba. Babete il se tenait debout. C'est ça le témoignage des Écritures. Mais la parole prophétique, amen. C'est ça qui donne la foi. Il y a une différence, il y a une église guérison. Non, ça c'est la parole prophétique. Ce sont des révélations bibliques. Il y a un mukanda 2 Corinthiens, Paul a lobi angokuna, et pas kota ki muke, na 2 Corinthiens chapitre 11. Na verset 2 à 3. Toujours kalelo mungongo na nzambe. Amen. La parole prophétique. Autant ye nani Moïse amataki kuna na lola. Eloko ni ayokaki. Tangu Jean amataki ayokaki mena nzamba za ko yebisa bango makambo oyo. Na mukanda ya 2 Corinthiens pa etozaliwa na chapitre 11. Na verset 2 à 3. Paul a lobete, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. A lobete, ngai Paul. Azali, koyokela bino zuwa, ponete na fiancé bino kaka na moko, o ezali Yesu Christ. Wana présenter bino na o ezali boule. Duko la basi oyo bazali baseka de vierge pure oyo bayebi mibali te. Na verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Amen. Oui, maintenant, comment lisumu ekotaki? De même que les serpents, c'est-à-dire Nyamawana Zaki le plus risé entre Moutou. Dans Makaku, les chenons manquants, Bazako Lukati Lelo. Il a séduit. Quand on dit il séduit la femme, il y a qui kozwa mwasi ya bato. Wazalaki mwasi ya Adam. Amen. C'est pourquoi mon été, ouaniza révélation et pesa mina, même na kata ya liloboyo. Bible bina biso était ça, Caïn était des malins. Alaki mwana ya nyamawana ya mabe. C'était l'enfant du serpent. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, on retourne au bakara pour makomie loba. 1 Jean chapitre 3 na verset 2. Vous voyez les lots toyoka mungongo na nzambe. Amen. Liloba na lisakoli. 1 Jean chapitre 3 na verset 12. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. Bino bokokana na Caïn ate oyo azalaki mwana ya malin, c'est-à-dire mwana ya oyo nyamwa azalaki risé, mais ba bengi malin ya nyoka. Et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen. Ye Caïn oyo azalaki mobomi ya liboso. Abomaki oyo ndeko na ye azalaki Abel. Na nzela ya emoniseli. Tuza na présence na Nzambe bakolakisa ndenge makambo ezalaki. Adam abotaki mapasa na ebandeli. Caïn na Abel bazaki ba mapasa. Oui mapasa bayaka mususu mama moko abinanga abotaki mwana moni moko na 6 heures, mususu obote na 12 heures. Mais c'était des jumeaux le même jour. Amen. Mais Caïn mwasi akozalaki azali ye moko aza na zemi, moza na zemi bato mibale. Esalama. Apesi exemple mwasi moko na États-Unis kuna akendaki na wenze azalaki na makango moko ya mutu mwene. Abimi na ye azwi zemi. Ayebi na ndako na ye avandi na mobali na ye azwi zemi. Tanga aboti ba mapasa. Moko mwindo, moko mundele.
mundele alobi jamais ezalaka te omona mundele nanga yo mwasi nanga mundele tobota mwindo ebandi mena ba problème. Amen. Bakoti na ba justice tout ça batali makila mwana ya mundele aza réellement mwana papa wana. Mais mwana ya mwindu aza mwana papa wana te. Babi mwasi faut loba la vérité. Kaka yondo foyeba makambo euti wana. Pia yeko ba solo. Eta unakendaka kusa marché na bimai na makango nanga ya mutu mwindu. Mena tangu na epe na ndako yango bano bozomona moko mundela bia si c'est comme ça ngana kobokola ka mwana nanga bobenga mutu mwindu wana pa kipe mwana na ye. Amen. Mutu na mutazo charge na ye. Ndeba kataki lika. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Balobete ye Caïn wane pa babite, il était du malin. Azalaki mwana ya nyoka. Ce n'est que tant ba laquelle nyoka mabe omoni akomi ko ramper. Toi nezali na parole prophétique. Ce qu'on m'a dit na présence dans Nzambe, net biso wenza Bible, il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Là, nous avons maintenant la parole prophétique. Et babi yango ndeza ko sa foi. Babi te quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Jean Monnier yenda zai ko tambola sur les 7 chandeliers d'or en tant que prophète. Avec la parole prophétique. Okoyoka no ba guérison, c'est bien. Jésus en tant que fils de l'homme. Abiki sakanayi. Alimbi saka. Mais pour ne kozwa kondima. La foi vient de ce qu'on entend. Tu dois attendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu parle en tant que prophète, en tant que fils de l'homme. J'ai habité dans Monia na likolo, Zotambula, dans les 7 chandeliers d'or. Mais c'était un homme, un fils d'un homme, un prophète. Amen. Où ils allaient loba pour nous communiquer kondima. Dans Genèse chapitre 6, tobite to bandaki d'abord na koti tozama ko kende po boyeba liloba na lisakoli. Tango ozotanga Bible okotanga ngo lisusu te lokola bitanga tanga te, okoyeba makamni ozali kotanga. To komi na Genèse chapitre 6. La Bible dit lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier, wana bato bandi ko botama bakomi ebele. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Wana mena libota ikomi, ça dit Caïn aboti. Batusuba kotono bongo, Caïn abota kazwaki mwasi wapi, mboka mtweza la kabo. Non, Bible beti na cette époque-là, parce qu'ils ont commencement à création. Akoye kozwa ndeko na ye aboti na ye, pona batu ba se multiplier. Amen. Omoni que même Abraham abalaki demi-sœur na ye, même kolo tozo kende Nzambe azali ko préparer biso pona ko mema biso na perfection. Biloko wana nyonso to azolongola yango. Pas longoli yango. Maintenant, ici, cette écriture aussi fait beaucoup de problèmes. Koko c'est comme ya oba ange bayaki bayeko bala basia. Té, ange ko bala moi sindegeni. Parce qu'il y a l'esprit. Amen. Maintenant, les fils des hommes, les fils de Dieu, c'est-à-dire comment qui maintenant lignée mi balé. Bana oyo ya Adam, bazako bien wango bana na Nzambe. C'est-à-dire si ma Abela kufa pona Abela botaki na été. Ye Adam ya ko bozwa lisusu mwasi ne baboti 7. Mais Caïn azalaki na akenda ipe ko sala ville na ye. Mais ba yeko kutana. Babite bana oyo ya Caïn, si ba obenga bango les fils des hommes. C'est-à-dire ba yiko lokola kutoba kaka bana ya nyama parce que bazali na nature moko bestiale. Très colérique, ba usama makambo ndenge na bango ba trop oyo zo kama nyama salaka. Mais bazako tambula. Amen. Bazako loba. Bango ndi basangani maintenant la bana oyo vraiment ya pure. Bana ya 7. Ba moni te lignée wana za malamba yeko balana. C'est-à-dire comme lokola muto abali nyama. Parce que ata kaya bimaki azaki na semence. Bible dit chaque semence produit selon son espèce. Amen. Adam roeko ba eva ko bota mutu mususu te kaka nyama lokola nyoka. Miwa za ko loba. Ai ba yeko balana mutu na banyama. Yo moni ke sikoyo Nzambe ayaki koboma mukili na tina makambo wana. Oto komona sikoyo meme, komoni sikoyo mutabali nyama. Izo salama. Mutu na mutabala nyaki ba race wana.
Zamba bete molimo na ngai ko vanda sukate na mutu te fona na boma raso nyos yo monite tangwa Noé delige yaki babomi nyos bati race pure ebandaki na Noé même milimo ekufaka te amen bobomi bango na nzoto mais maintenant l'esprit eza ko évoluer yo monite même lelo bazo parler sur les hommes animaux bango bayambaka iloba na Nzambe te mozo mona mutu azotambula ndi tukomona siko koma yo mutu ko kopasola moninga na yo olongoli ye mutema olusali ye boye na boye si tu n'es pas une bête ezaka nyama nda yakosala yango babengi bango les hommes animaux azotambola maza nyama mulimu wana mena yango wana eza kotambola likolo na bango ça la parole prophétique amen oyo eza kopesa kondima okoyoka yango te na mangoma nyonso oyo eza te bateyaka parole prophétique te et yango nde ezopesa kondima tango oyoki que la foi vient de ce qu'on entend tu dois écouter la voix de Dieu aujourd'hui et pona okonda koyoka eloba na Nzambe fo mata na lola babite Moïse amataki azwi liloba wana maintenant akiti ababisi ete akomaki infidèle un témoin a témoigné la parole prophétique et babite quand tu n'as pas de révélation tu es sans frein amen yo moniki biloko ya moko te eza te komi yo mwasi matoko mapeka solo obwasi boye il faut balaka te obala au moins l'enseignement moko qui n'a rien à voir avec la parole amen pour la vie totika na biloko pamba to matana parfait na présence na Nzambe tokende kozwa oyo vraiment maintenant la parole prophétique to kitana yango au moins ndenge maintenant Nzambe azalaki ye moko akeli oyo d'abord être céleste Satan kiti na se asali mobulu nde omoni seyo race wana ebimi eye ezibisi mokili kolo Yesu Kristo ye moko aye tomona ye comme attaque fils de Dieu mpona koracheter biso amen Yahweh nde alataki nzoto babengi ye Yahshua c'est-à-dire Yahweh est venu nous sauver ntango balobi Emmanuel c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. El wana c'est-à-dire Elohim. Elohim la kati na biso. Elohim mena alati musuni. Aye pona sauver yo, a sauver ngai. Parce que pona ko sauver mutu il fallait kaka ye moko. Po komba wana ezalaki mutu ko kayango te. Même kuna na lola Satan a même une grande partie. Le Yahweh de l'Ancien Testament aye alati mena nzoto. Babengi ye Yahshua, pas Yehoshua. Te. Amen. Oko changer ko mwa mutu te. Omi Mobutu akomaki wapi kuna na ba chinois ba obenge Mambutu. Habite papa kombo na nga Mobutu, pas Mambutu botika biloko wana. Amen. Oko transformer kombo ya mutu te. Ya tolobaka alléluia, c'est-à-dire louer Yahweh. Yahweh wana c'est-à-dire l'abréviation de Yahwana c'est l'abréviation de Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament, la parole faite chair. Yababete au commencement était la parole était avec nous, cette parole est là tinzot. Yande to bengi Yahshua. Yende yaki ko biksa la biso. En tant que fils, moine. Tant bazol ba Daniel, Dan, c'est-à-dire c'est un juge avec Dieu. Amen. Dan, c'est un juge, elle c'est Elohim, Daniel. Yomo ba chaka Daniel. Israël, Israël. C'est-à-dire un peuple qui lutte avec Dieu. Lutter avec Dieu. Amen. Amen. Le Yahweh de l'Ancien Testament, maintenant, parce que comme le moutoyo, Satan, quand il s'est jamais kamabé, il maintenant pour nous sauver. Il y a un balbaki déjà dans moi, c'est dans Genèse 3:15. Ta semence écrasera la tête du serpent. On va parler déjà de Jésus Christ. Et Jésus Christ a sopi makila na ende to mona ki yango l'évangile du sang a racheté biso. La Bible dit il était digne de prendre les livres et d'en briser les sceaux. Pour na kofungola biso bilembo yo makambo yo salaka Yesu Christ ya. Amen. Yeba bien yango le message du temps de la fin. Alléluia. C'est un message yo Moïse a kopesa na tango na ye, no apesa ki na tango na ye, mais na Daniel ba lobi c'est que zo message yo makambo yo bomba yango. Okofungola waka na tango na suka. Maintenant, biso toko maintenant na tango ina suka, le temps de la fin. Et maintenant na tango yo Seigneur maintenant fungole le biso lilo. Biso ba lobi Branham da fungola ki ba sauter. Bible bete c'est l'agneau qui a ouvert les sceaux. Pour bien si Jean tala mukili mobimba mutaza digne te ya ko simba livre wa.
Et bien, ça a été le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Mais tant il a vu un agneau immolé. Amen. Je veux dire, l'agneau qui nous a racheté est digne. Il y a des makoki. Il y a la puissance, il y a la richesse, il y a la force, il y a la honneur, il y a la sagesse, il y a la gloire, louange. Nous sommes choses à la Jésus Christ. Alléluia. Maintenant, il y a Sikoli Biso. Tant que Sikoli Biso, maintenant, il faut confirmer que on dit Yenzambe wana. Mukanda ya Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. C'est-à-dire, il y a une révélation ici. À l'effet de toutes les nations, des disciples. Bokenda, tindi bango mena, baye kolina epi ba vandaki na présence na ye. Bango pe baliaki na ye ba melisima, ba yoki ye. Alléluia. Quand ba yoki ye nda tindaki bango, bokenda. Avec la parole prophétique. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Abete mena bokende bote ya lilobana lisakoli. Batu nyonso bo sala bango ba disciple nanga. Bo baptiser bango ya kondima. Bo baptiser na kombo ya tata, mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Apesi ordre wana bokende. Mi bato y bazalaki na révélation. Pour le tes Père n'est pas un nom. Tout le monde de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Tata na biso zali nikolo tika te kombo na yo ebulisama. Ça dit tata za na kombo. Tata za kombo te. Mwana za kombo te. Saint-Esprit za kombo te za ba titre. Ndito mona ite Elohim azaki ye moko me azaki na ba attribut na ye, c'est-à-dire na ba projet ne fala sala. Amen. C'est pourquoi il fallait maintenant toujours encore révélation ya kombo oyo. Oyo zamba tinde batuti bakokoteya nango. Kombo ya tata. Tomoki na ancienne alliance, kombo nezaki Yahweh. La forme théophanique wana ya la Lagos. Babengaki yango Yahweh. La kombo ne abimisi bana na Israël. C'était le nom d'alliance dans l'Ancien Testament. Et tant que na kati na biso, Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui Yahshua. C'est-à-dire Yahweh qui est venu nous sauver. Mais dans la chair, babengi Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc le baptême doit se prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, oh, nous sommes baptisés na kombo tata, mwana molimo santo, faut bazonga bayoka liloba na lisakoli, ba se faire baptiser. Pour nzambo za baptiser ti. Amen. 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 Yo monite na Acte chapitre 2, dans verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Bato yo nyonso tu, bazwaki libatisi na kombo yo ya bule. Soko zaina tokozwa Acte 2:38 tomonite babatisai batuka na kombo na Yesu Christ. Uko kita na Acte 8:16 okomonete kaka ezalaki na kombo na Yesu Christ. C'est-à-dire que bato bazali na présence na Nzambe, bazwaki la révélation de ce nom-là, kombo wana eleki nyonso. Amen. Maintenant, ici, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ba oumelaki maintenant, na oyoyo, ezalaki ba enseignement ya bantoma. Bantoma bazali ko lakisa bango, la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Vous pouvez l'activer la parole prophétique. Amen. Amen. Oh, yemoko yiso zali ko tambola sur les chandeliers. Et basuka ki wana te babi, il persévérait. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait, la Bible dit? Ils étaient encore dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Bazako sala ilambo. Wana pe ilambo pe zali kati na yango, révélation mususu ezali wana ya makasi. Si les repas du Seigneur. Ezo sala maga ndenge batu balingi te. Na Matthieu chapitre 26 na verset 29. Matthieu. Yesu alobi na verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia.
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ah, bah, sur la Sainte Seine. Sainte Seine, le souper du Seigneur, depuis l'Ancien Testament, Zambenda appelle ça Yangon Mukanda, Exode chapitre 12. Ce que tangi bana Israël fallait ba bima na buumbu pour na se souvenir na ndenge bazaki ba esclave. Zamba appelle ça bango il faut ba kanisa ka fête wana ya Pâques. Na fête ya Pâques wana fallait ba boma un agneau sans tache ni ride. Mwana mpati moko ya bien. Bokolia ngo soki libote zali muke bobengi ba voisin bokolia botu bote nyonso fwe sila et luka ata moko te tikala. C'était ça dans la parole prophétique. Mais bazalaki ko kanisa pe nzaba bagete simana bino kolia bokozwa makila bochena balento ezaki une protection yaki nde elembo nzamba yeko pesa biso lelo ozomona bandeko na biso mangomba mususu bazozwa baobe yango tabaski bakozwa bantaba babomi jour à Pâques na bango non wena ezaki bitango na kala kuboma su bantaba te nkolo tango yawa awa azana na bomoi makila nezotambola na nzoto asali elambo alexi bango ndeni ya kosala elambo alobi te fo bozwa lipa amen mpe bozala na coupe bokokabola coupe wana bete bozwa vin oyoyo ezali po babasali yango babengi elambo bazwaka vin donc des fruits des raisins po ye moko yesu alobaki te je ne prendrai plus le fruit de ces vignes de ces raisins jusqu'à ce que tokomela na bino encore na lola amen eza te ndenge ezalaka mutu moko kaka azwi coupe ameli bamisusu te biso nyonso tokozwa coupe wana tukaboli babi bavera mike te de tokomona même bamangomba minene bazozwa bavera mike batie bavin bazo non c'était une coupe soki assemblée eza munene bokobénir coupe moko mosusu bazopesa na likolo me bato nyonso bazokabola coupe moko wana eza te oyo ozwi mwa vera moke non omoni ete meme na kati ya message oyo bato ebele bakoteya baguérison banini me bayebi kosala sainte seine te c'est une révélation amen babi te bango bazali kowumela mpe na kobrise kobuka lipa la sainte seine aussi c'est une révélation okolanda mutu mpo komoni ete ayebi ndenge basalaka elamba bato ebele ndenge bazawa nani bamela na bango basala supe ya seigneur te po bayebi ndenge nde basalaka yango te po ifo kobondela meme mpona mangombo ya minene na katikati ya message oyo oyo bazosala oyo bango balingi pas comme dit les écritures elobi ete yesu azwaki coupe il faut une coupe na bavera mike wana te partagez en tous bazwaki lipa wana ezali kolakisa nkolo nzoto na nkolo na biso yesu kristo e babuki yango eza na deux significations c'est-à-dire yango enyokwamaki ezalaki brisé tomoni ete yesu kristo eza te ndenge bazala kolakisa oyo ye mpe azalaki vraiment elongi mabe et tout ça non c'était aussi un beau amen mais ndenge babetaki ya koma idefigure babi moye botala esu eza te c'était à cause de nos souffrances nde basalaki ndenge wana brisé mais babi lokola biso mpe tozali mingi tobukaka yango mpo olakisaki ete nous sommes plusieurs abete makila na ye a été versé pour plusieurs alléluia ezalaki versé pour plusieurs bato ebele toza moke te tobiki dans chaque âge bavainqueur bazali oyo bazali koyoka ce que l'esprit dit à l'assemblée bazoyoka la parole prophétique nous sommes plusieurs bomoni ete na ntango na nzambe ekokokisama oyo na nzambe ils vont sortir pour venir écouter avoir la foi pour avoir la foi on doit vous enseigner la parole prophétique peut-être totika na makambo mosusu ya mike tokoka komata to atteindre d'abord oyo ezali maintenant ya mwa minene la parole prophétique baenseignement misusu nano ya mike totiki oyo yaka bakobikisa yo yaka na prophète amonaki le troisième poule okoya na église boye oza na liboko te liboko asika ebimi amen ozongi oyeba ozolo na oyo cancer lié yango ozongi na zolo asika ekoya mais d'abord la foi ça la foi la Bible dit il est impossible de lui être agréable mais okozwa kondima oyo ezowuta na mongongo na nzambe. Amen. Ezaki versé pour plusieurs. Bazwaki lipa
Et Paul a monaki Jean Moniango na île Patmos, azotambola sur les 7 chandeliers d'or et il parle. Azosolo na biso en tant que prophète. On est allé dernière action Nzamba sali kosala en tant que au moins que tunami na Luc chapitre 17 na verset 30. Il me le dit quand le fils de l'homme apparaîtra, alléluia, sera manifesté. Et juste après, ben ko pesa menake de deux qui seront à la maison, moka ko kende, moka ko tikal. C'est-à-dire en dehors de ces messages prophétiques, message mususu ezate. Nous sommes vraiment au temps de la fin. C'est-à-dire toko mena na suka. Puis kosala lavage des pieds. Kusukola na makaka. Et ça aussi révélation. Kola lobete soki na sali yango bino pe bo sala yango pona ba misusu, bino na bino. Mais révélation wana ezate na mangomba oyo nyonso koyi kotambola na yo bazote ya bino ndenge balingi. Mususu ko ba bia kosukola na makaka eza propriété. Babandi yaka na cirage na bango. Frère Théo ye na cirage, sirenga sapat. Ngave na siré au sapat. On a lavé au makolo. Ce n'est pas ça. Faut vous en amaille. Amen. Vous soukoula imakaka, vous pangusani na essuie-main, et puis vous partez en bénissant le Seigneur. Pour encore le bagage, si vous faites ça, vous êtes les hommes heureux. Amen. Zamé la biso aibi ndenge ni akopamba. Alakeli biso mabete, puis mabete tango mataki na lola, il a tendu ses mains et il les a bénis. Nous sommes de peuple bénis. Si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voulez. Amen. Et il vous sera accordé. Amen. Mais dans la parole prophétique, il faut monter dans la présence de Dieu. La parole prophétique. Oui, libati bazwango na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. So je na kombo na kolo na biso Yesu Kristo, babadiyo na mai, ya wone zali libati si uzwi kombo ya tata, mwana pe molimo sana. Amen. Amen. Mais yo d'abord faut on dit la parole prophétique. Amen. Liloba na lisakoli. C'est ça la voix de Dieu pour aujourd'hui. Izate yela biso bate bababi kisayo, yaka wa ogolia, yaka wa boida. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et puis tant qu'on a mati kuna na yokaki. Et puis tant qu'on a moni nani un monsieur qui part en marche sur les 7 chandeliers d'or, un prophète, un fils de l'homme, azoloba. La parole prophétique. Liloba na lisakoli. Puis du 17 au 23 mars 1963, au tozana yango. Le Seigneur est descendu encore. Amen. Lui-même pour ouvrir les seaux. Les seaux. L'agneau lui-même. Agneau yemokonde ayaki kofungule la biso bilembo. Febra na mabina vanda ina ndaku na naza kokoma. Na ukansande na za kote ya kalame mulimu ekiti. Amen. Elubi awezabu ete awezabu po yaza ko kanisa tango mweni bazote ya sur le seau azaku ko kanisa pa lobi non tanga mweni mutamati na punda ya pembe na premier seau punda ya kanisa keza Jésus Christ ndenge batu tu bazai kote po mweni punda na pende mais habite non c'est l'antichrist. Amen. To mona ki yango to siso lakisa ngwawa to bozwangi bo landi ata enseignement ya kala to solo la kisir to solo les 4 premiers sauts. Pesa ki bandimbola na yango nyonso na esika oyo. To soka ina 4e mais le to solo ata na 5e saut. Amen. Parce que le 5e saut yango ezako considérer ezako concerner ba bengi ba juif. Kuna pesa na ndimbola na yango. L'Apocalypse chapitre 6, verset 9. Où ils allaient liloba na lisakoli. Amen. Ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Alléluia. Habite tanga fungoli oyoyo le 5e sceau. Quoi, premier sceau, deuxième, troisième,
Quatrième, ils ont concerné l'Ingomba, l'église, mais le cinquième, ils ont considéré pour les juifs. Amen. C'est-à-dire, pour nous, ce sont les cas, dans la période de la Nouveau Testament. Amoni sous l'autel, c'est-à-dire, il y a des juifs, qui Mussolini, Bomaki, na ba martyr. Bebite ba nyokoli ba juif mingi, ba panzai bango na mokili pe ba bomi bango mingi. Bebite milimo na bango na ba am na bango na vandi sous l'autel. Amen. Amen. Ezali kozela. Mais et puis dans verset 10, il crie d'une voix forte en disant: jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Biso yo nyoso ba bomi biso ba martyr à cause ya témoignage na bango bazali koloba na bango ba wanga na ke le Yahweh de l'Ancien Testament là. Amen. Ba reconnaître te ba tel shuna kombo wana te bango bazali ba juif et bango ba yeba ki nzambe na bango bandimaki te tiba kufa et on les a tués à martyr bisusu ba broyer bango bisusu ba bi bazaki siye dio to mona na Hébreux chapitre 11 kozala héros ezaka kateo comme Samson kobo makabato. Non, il y avait aussi des héros ba bina yo ke yozo elembo na nyama obina kozwa te pour Dieu tient un héros. Amen. Ondimo ozala na nzala oyo ko onyo kwama na epoko wana peza la kindengwana balingi ba exterminer ba juif nyos ba bambeli bango ke ono pona nini bango nde babomaki Yesu Christ batie haine na ba peuple juif. Alléluia. Basilisa bango ba exterminer bango e ba eko kufa ebele milimo na bango na eza kolela tilelo. Bible dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Alléluia. Abete bino bovandi bozela beaucoup senga vengeance. Oui. Wande bona biso ba mweni bango ba martyr wande ko ba bomi wana. Konzi na biso ya mboka mweni ba bomi e ba assassiner ye. Bango izalaki nde ba Dieu ba assassiner yo. Sans cause. Mais ba bite makila na bango kuna eza kolela. Ezoko senga tilelo. Vengeance. Na wo nyoso tu basalaki contre bango. Nikola bite bozela. Baninga na bino so batikali pe bango pe fo bakufa. Amen. Bazapi ba martyr lokola bino. Bino tokomona ba reste wana. Opi bango pe fo bakufa. Na Apocalypse chapitre 14, na verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 3. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alléluia. Avait été, tant yazali komona, amoni, mwana nampate, yavandi kuna, telemi na montagne na Siona, pe zinga na ye 144 000 personnes. Bangomba musu bazolo bo ezande bango na seo. Oui mangomba wana non, les 144 000 baza ba juif. Pe ye aye kotanga ya bango abete 12 tribus de juifs. Mais awa maintenant bazali na agneau. Agneau c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Ils ont reconnu maintenant l'œuvre accomplie à Golgotha. Et la Bible continue et dit dans verset 3. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alléluia. C'est-à-dire, les 144 000, babeki bango ba racheté, bango bandimi musalo Yesu asala ina ekulusu. Basomba mina makila na Yesu Christ. Mais bazana seoyi. Wana déjà tant makambo ezoleka biso za jana lola enlevé. Mais na se pona ba kokisa nombre complet. Ya ba juif fo ba kufa. Pone te nombre na mwe koka. Ya ba yisi bango atu balbete il chantait un cantique nous. Ba cantique biso za koyemba kuna. Le chant de Moïse, cantique de Moïse na cantique d'agneau, c'est-à-dire que na lola kuna tant to kende na fête de noces. Tout ça fait na bato yo bana ba hébreu ba juif ba Abraham ba tout ba wemba cantique ya Moïse ya Ancien Testament.
Amen. Biso pe tozali tozoyemba kante ki ya agneau. Tozokumisa ye biso nyonso na ba Abraham na banani ensemble. Mi balobi te nzembo biso tozali koyemba kuna na se na likolo bato baza kososola ngo ape bazoyemba ngo na se les 144 000. Amen. Bango bayebaki nzembo na bango ya bakoko na bango petambo bakutani na Yesu Kristo bakukumisa pe lokola mwana na mpate. Qu'il a été trouvé digne de prendre des livres et d'en ouvrir les sceaux. Abite à toi la gloire, l'honneur, la richesse, la force, tout. Yé, mwana na mpate. Bakoyemba pe nzembo wana. Les 144 000. Mosakoli tango ate alobite oui batoyo il fallait bakufa pe. Amen. Mais pona ko apesa ki écriture te. Bible bete molimo moko ezali komema mosakoli. Yango pe eza komema biso. Kwa soyeba makambo tout selon les écritures. Amen. Oui bato ebele bazwi déclaration tango frère Branham asalaki sen na utiliser ba petit verre wana. Non, bango pe bandi ko utiliser. Ce n'est pas ça. Mais l'écriture dit une coupe. Amen. Vous on a ma comité. Comme na âge il faut croire comme disent les écritures. Amen. Dit comme lobby. Amen. Maintenant dans Apocalypse chapitre 20, wana ba yewe biso ndimbola bato ndenge nini babomi bango pona nombre ene kokisama. Awa tozana 5e saut. Dans Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 4 totanga tina 5. La Bible dit et j'ai vu des trônes et à ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de leur front. Et sur leurs mains, ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Batoyo, batelemi devant le trône, balati bilamba ya robe ya pembe. Ibelobete simana bango kokufa, abalobete ils rêvèrent à la vie. Bango basekwi kosekwa na bango eza lokolo ya bisoti. Amen. Amen. Kosekwa na biso tango tozali kokende, la Bible dit qu'il y aura au son de la trompette, à la voix d'archange, nous serons changés. Mais awa, ce sont des gens qui sont venus à la vie. Leur vie est zongelibang. Amen. C'est-à-dire tous les juifs qui sont morts, tango bako bima, babite un esprit de vie et kokote la bango. Tuko zalaki na 50 ans okufa ko bimaka na âge na yo ndenge yozali. Différents na biso nous serons changés. Alléluia. Biso tokozwa corps mususu. Omoni ndeko moko frère Branham ate abatiaka na 90 tango bamoni kuna na lo la Bible bete bamonaki un jeune. Parce que biso tozali ni changer, toza bato to a destiné ya kovanda na présence dans Nzambe, des êtres célestes. Mais bango bako régner na biso avec leur propre corps. Alléluia. Babite il revient à la vie. Au moins dit Lazare tango akufaki. Lazare tango azonga ki ata sekwi, abengi o résurrection mais abimina nzoto na ye. Mais biso yo zomona tango ba Abraham tout ça bako bima. Encore. Et vous en avez d'autres na bangoti. La Bible dit nous serons changés. Et avec les est ok. Comme Jésus Christ c'est quoi qui il avait un corps autre. Tabas ben basimba ya lui non ne me touchez pas encore. Mais je dois d'abord monter vers mon Père et vers mon Dieu. Amen. Amen. Il va vite ndenge ya mata ki biso pe ndenge to komata. Il va vite o ezala ki semé et poli déjà corrompu. Yango ndeko bima. Maintenant, mais les 144 000, la Bible dit, ils revèrent à la vie. C'est-à-dire, bon, moi, il y a bango. Na banzoto na bango ndenge bazala ki bako mona bango ndenge wana. So za ina mandefu, obimisu na mandefu. Na nzoto na yo, na se oyo. Mais ils vont régner dans la seconde dimension avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Amen. Mais ils sont différents de nous parce que nous sommes changés. Amen. Dans Apocalypse chapitre 11, dans verset 11, on parle de sur les deux prophètes qui vont agir dans Israël. Moi, je vais te dire que non, les Hébreux chapitre 1, et non, Jésus a été en tant que fils de Dieu. Paul a dit
que basakoli nyonso ya kala accomplissement na bango ezalaki en Christ. Amen. Yo moni de Jésus tanga c'est quoi qu'il prenait commençant par Moïse. Azui ba psaume dans toutes les écritures à l'axi bango ce qui lui concernait. Et te batouana ba tatolaki na tina nanga. Mais la qui c'était que côté ya ba prophète ba ozalate non parce que atomoni était les deux prophètes ba kozonga. Pour na côté ya na Israël na Apocalypse chapitre 11. Nous sommes maintenant dans la parole prophétique. Alléluia. Au Bible et Apocalypse ba te belé babanga ya kosimba ya. Okoyoka yango ba ko tu c'était pas ba yebi yango te. Côté ya bino ba ko côté ya ba penser na bango ba programme na bango mais rentrer dans le programme de Dieu. Amen. En 1974, 22 personnes babima même na Israël kuna. Bango ba utuba oh ya lobi onga inde prophète ba. Okuna ngabe. Deux coups ba ke tie pa ya président ya Israël. Bien to bison de deux prophètes. Président Israël alobi mais sikoyo mais si na bino agoya mukolo nini. Amen. Bino nde ba deux prophètes mais si na bino oh si ayaki akomi na haine. Et puis maintenant, oui, comme makambo. Pour la première fois, mon conducteur na yoka makambo ndengwa. Que Messie a commis na haine. Boto ze latanga comment ba confirmer bino, mais batango nyoso ba kufa. Amen. Écriture yo koza confirmer wana elingombe eza déjà enlevé. Bango ba koteya pour ramener les 144 000 wana des tribus d'Israël à la vie. C'est-à-dire, il y aura encore des prophètes sur la terre. Comme après Jésus-Christ, il y avait Malachie 4, 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Le 11 juin 1933, à l'arrivée, Oyo, Zambé et Mokalobi. Et puis, frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu as envoyé avec un message. C'est le message prophétique. Amen. La parole prophétique qui va préparer ma seconde venue. Bible vete ba prophète mi balé tango ba koteya si malbango ko sala nini baboma bango faut ba kufa. Dans Apocalypse chapitre 11 na verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se terrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alléluia. Ba ça 3 jours et demi ba bomi bango. Mais babite un esprit de vie. C'est-à-dire qu'ils allaient différents dans les secours yabiso. Mais nous les oleka, c'est toujours la première résurrection. Mais ils ont la dimension. Amen. Esprit moko ye côté libango, soko zalaki John et bimisio ka John. Bado mona John y wana za kotambo. Mais biso nous serons changés. Tam soko yeba. Nous aurons l'âge des fleurs. Et les 144 000 seront debout de même personne. Oba tambula na Yesu Kristo. Suko zaki koko ba monika koko na nzete na ye. Abimi lisusu kana nzoto ne wala. L'esprit de vie ko kote la bango. Amen. Ça c'est la parole prophétique. Amen. C'est le dernier message du bosso Yesu Kristo aya. À part message mususu ezalité. Na mukanda Luc chapitre 17 na verset 30. Et pas tout à qui wana pas tout à qui tangaki. Luc 17 na verset 30. Abo parler biso na manifestation ya mwana na moto. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Tant mwana na moto akomonana. C'est-à-dire ministère oyo esalama ipe na tango frère Branham. Ministère ya mwana na moto. C'est-à-dire ateyaki la parole prophétique. Pe simana yango makamsusu pe monana ya makasi koyeba ba secret ya cœur ya bato. Ministère wana pe yango biso tozo continuer na yango. Amen. Alléluia. Du fils de l'homme. Il faut monisam. Ko solo la makambo yo bato bayoka nanu te. Pona yoyoka iloboyo il faut matana ngomba. Eza ngomba te na mangenge olali lokola nyoka ubanda kozwa parole. Non. Tu dois être à l'assemblée. Alléluia. Rassemble-moi mon peuple. Amen. Et dites la prière de ma part. Oyo yo moni, oyo yoki. Yango, Moïse a kendaki tanga Jean Wabete, il était devenu un témoin. Okomone de tangu, makambo ekomoni sama. La Bible dit, je vous l'ai dit dans verset 24, je vous l'ai dit cette nuit-là, de 2 personnes qui seront un lit, dans le lit, dans le même lit, un sera pris et l'autre est laissé. Alléluia. Où ils ont l'accès déjà enlèvement. Juste après,
message prophétique. Moi, tout na Golgotha, Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais la parole de témoignage, c'est la parole prophétique. Amen. Amen. Mais vous êtes les hommes errés. Vous êtes battus ensemble. Vous êtes des hommes salut nos grâces. La parole de prophétie. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. Côté Zébélé, évangéliste Zébélé. Dieu pourquoi que nous autres Jésus Christ tout ça c'est beau bien mais la parole prophétique il y a un peu sera condiment. C'est uniquement pour les élus. C'est pourquoi la Bible dit il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Alléluia. Tome mami toza subato ate pone ba makambo yo ato vandiawa mais oza muto yo ozo vivre kuna. Oza na présence na ye, bozo lia na ye, azo yebiso maintenant la pire parole. Et yo peut-être ngende ko yebisa ngo batu musuba ko ganga. Dan to yo ka makambo aboite. Amen. Mingi ba yo ka ngote miso me oyo ikomi su makamni. Habite banina bango na Moïse. À côté de mon psaume, dans toutes les écritures, il leur a parlé. C'est pourquoi esengete yo si makoyoka lilobana lisakoli, doit li batisi. Kozela te. Au moins il persévérait l'enseignement des apôtres puis na ko briser communion. Tant que ça la communion yo pelia. Amen. Amen. Pour inde to manda ko sire sapato batu basukolo pe makolo. Kola lobi yango te ndenge basukola ibaninga makolo basukola pe yo. Pozwa libati na kombo na kono na biso Yesu Christ. Alléluia. Pe bovanda bolia elambo sima koyoka kama komi malobana lisakoli l'Apocalypse. Siko tozana kati ya parole prophétique. Mais Yesu Christ asayaki asali akoyeko sala, ils l'ont vaincu à cause du sang. Tete yango sur valeur ya crucifixion koyeba yango. Koyebe tetango akufaki azwaki de place na biso. Asombaki biso moni que même les 144 sont des rachetés. Amen. Mais maintenant les lobanini yoza kotatona. Oui, nzambe pesa nga fufu, pesa nga kwanga, pesa nga libala, pesa nga boye. Non, prêche la parole. Amen. Dende ko teya gatanga kiao. En toute occasion favorable ou pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.